Balobi tambola mokili bandeko nanga omona makambo. Balobi tambola mokili omona nini ezoleka na mokili bandeko nanga. Balobi soki ovandi na ndako okoyeba te nini ezoleka. Okoyeba na yo te. Me tambola kaka bimaka na yo libanda omona makambo oyo ezoleka. Bandeko nanga makambo moko ya pasi, makambo moko ekomi kobangisa, makambo moko ezosala nango nzoto malili. Otolobaka nzoto penza malili. Bandeko nanga makambo yo ekomi somo na niveau moko pas possible. Ebele ya batu ti lelo bazokoka na bango. Bazokoka kondima ngo te ebele na bango. Kutu bazoloba te oyo eza théâtre to eza film. Nzoka eza nango makambo ya solo. Makambo o penza tolobaka na biso makambo ya solo na niveau moko pas possible. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo toye lisusu na sangomoko ya mawa makasi. Sangomoko ezo sala pasi na niveau moko pas possible. Sangomoko bandeko nanga ezo lelisa. Je sais que tant de personnes bakoloba tokolela nini. Tolela pourquoi. Bandeko nanga soki mutu akufi ata soki azandeko na yo te. Soki omoni kaka mutu akufi azala mwana muke azala mwana mukolo bandeko nanga esala ka pasi na motema. Eza makambo moko eyosala pasi na niveau moko kuto tanga moko eyosala nga pasi ezo travailler nga na niveau moko pas possible. Bandeko nanga comme d'habitude avant tokota na mwa makambo wana ekozala bien na nuna ya ko sensibiliser batu o nyonso toto ebike na chaîne na biso tozwaka toujours batu asika bakotaka. Yango toyaka toujours ko sensibiliser bango. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible, chaîne moko ya ba analyse terrible, chaîne moko ya ba nanzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Inès TV zala na yo ya kovanda. Zala penza kovanda, zwa kiti na yo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Nalobaka toujours et encore que non et dépendra kaka na air oyo bozolandaka Étoile Inès TV. Soko monike epa na bino eza nango kandenge ezalaka malili nde malili, mela na yo café, mela na yo ti. Soko monike eza mulunge nde mulunge bandeko nanga kandenge kendaka, mela na yo mai, mela na yo ti na système moko ya bien. Tango tolobelaka bandeko nanga ba makambo oyo ya batu bakufi toliaka na biso te parce que eza sango moko ya mawa, eza sango moko ya pasi, eza sango moko ezosala pasi mingi na motema na niveau moko pas possible. Bandeko nanga avant tokota na ba version nyonso ba vérité nyonso kandenge na utaki koloba ba version nyonso oyo euti kobima sur liwa ya ndeko na biso depuis Dallas. Avant tokota kuna Bible yango moko eyebisaka biso déjà que non mon peuple périt par manque de faute de connaissances. Yango Étoile Inès TV ayaka toujours na ba information moko en vrac pour que et permettre bandeko na biso mosusu o bayeba kate nini ezoleka na mokili. Bayeba bazala pe moi informé na système moko ya kitoko. Information na biso ya liboso tokota nanu na bato ya maboke tellement ke na linga bato ya maboke. Deko na biso, star na biso, comédienne na biso na kombo ya Sylvie Eseke. Aotaki kokufela papa na ye. Papa na ye akufaki lobi le 4. Nde papa na ye akufaki bandeko nanga. Pona ba oyo ba yebi ye. Bozana numéro ya téléphone na ye. Boyebi place ndako na bango ezalaka. Bokoki kotiende kuna. Moi visite. Bo pesa ye ba moi parole d'encouragement. Et ça la katitoko mingi.
De l'autre côté, la patronne Belleville Kandi azana ye kaka na États-Unis, kuna kaka kopemisa nzoto aboyi na ye ba appel aboyi ba dérangement na système moko ya kitoko. Kana côté bandeko nanga bato maboke Luna Mienzi azana ye kaka na poto, azana ye na Paris. Kutu un jour wana azolobaki azana posa ya kolia mbisi ya kokauka somo ezalaka bongo, donc na système moko ya kitoko. Bandeko nanga lelo eza ya pasi, eza makambo moko eza somo, eza makambo moko ezosala nzoto malili na niveau moko pas possible. Je suis sûr que tant de personnes ba olanda déjà moi vidéo na biso ya muke eza na coin bo olanda kango eza makambo oyo tozobetela masolo lelo bandeko na ngai, eza makambo oyo tozobetela masolo lelo botala ngo ka ndenge ezalaka, parce que ba version ekomi nango ebele, batu na batu baye na ba version na bango, oyo aye na version oyo kuna ye na version oyo kuna ye na version. Bino moko boyebi soki mutu akufi ba vérité ebimaka nango kilikili, ata soki boboyi vérité mais eyaka nango kaka na système moko ya somo penza makasi. Ndeko na biso oyo akufaki, c'était depuis le 30 ezalaki samedi le 30 décembre 2023. Ezalaki samedi, sikoyo ezalaki ndenge nini, ezalaki nde mariage ya camarade na ye. Kandenge tozalaka camarade na ngai ya kibomwana, ki camaraderie oyo salaka ke bokomi neti bandeko. Yango esalaki keno ye pe na camarade na ye bakomaki bongo, bazalaki penza serré collé, bazalaki soudé quoi. Donc je m'excuse, bazalaki ba camarade penza ya bongo. Sikoyo na ki camaraderie na bango wana nde camarade na ye asalaki mariage. Ake na ye kandenge ba tosala ba mariage religieux asali na ye. Et puis na pokwa nde ezalaki soirée. Sikoyo na soirée la famille, je suis sûr que tout le monde a vidéo, tout le monde a tolanda vidéo. Avant ba marié ba kota na salle. Sikoyo yende azalaki na posa asala ka mwa eloko batu nyonso ba sentir bino moko boyebi. Tozalaka soki eza camarade na yo azobala. Ki vantar moko boye fo ekota batu nyonso ba sentir ke wana penza camarade, wana penza ye babenga ka jumeau na ye babenga ka jumelle na ye. Siko ye pe abando kota bongo batu ba sentir osala mwa mouvement moko boye pour que batu nyonso ba sentir ke non mutu akoti camarade na ya sali nini akoti. Siko na osala ba mouvement wana nde yaki kosala ke non ayaki kokweya. Tango akwei wana alepe mape ekomi kokende, ekomi kokatana, bien que ba mekaki kotia ye na mupanzi à gauche pour que tong na ye la langue plutôt et kota na munokote kota penza na libumute kota na se, mais esimbaki na ngote parce que wana penza nde ezalaka ba soin ya liboso soki mutu akwei normalement faut botiaka ye na gauche moi ba biloko ya bongo bo masaka ye pour que makambo nyonso ekende bien, mais ba mekaki esimbaki nango te. Je ne sais pas soki ezalaki nango trop tard to ezalaki ndenge nini. Nde ndeko na biso congolais ayaki kokufa bandeko nanga ka sur place kaka jour wana akufaki. Siko ka ndenge toyebi soki mutu akufi ba vérité bimaka nango kilikili. Ba makambo bimaka nango kilikili. Yango bandeko nanga na ye na makambo batu bazoloba. Biso nyonso tosala nanu analyse. Tosala analyse sur makambo yo. Parce que ekomi kobangisa, ekomi kosala pe pasi na motema. Bandeko nanga selon batu aliboso. Balobi ke non. Ndenge zaboye. Ndeko na biso congolais tango abando kota na mwa parti ya liputa na ye tango abando sala boye na maboko azokota kakota wana nzoka abandaki nde komeka komeka ba nini ba makasi na ye moya na bimisa ba mo mosusu awa ezate parce que YouTube azalaka na mwa makambo akolandelaka ba chaîne. Siko abandaki nde komeka. Siko na salle wana selon batu balobi ke na salle wana ezalaki na mutu mosusu azalaki na makasi ya molili. Siko makasi ya mutu wana ezalaki makasi ya koleka ya ye. Yango esalaki keno akokaki ko supporter te yango akweyaki. Wana eza version ya liboso. Version ya mibale bandeko nanga batu balobi keno ye abandaki nde komela masanga mingi ata na quartier na Dallas
bato ebele bayebi ye ke non aza momela masanga ye ezalaki masanga na masanga soki abandi komela awa bokondima te yango esalaki ke non ata na bahôpital epai ya baminganga bayebisaki ye ke non aza na mai na bapumo yango bamakambo je ne sais pas bapesi version ya mibale. Version ya misato bandeko na nga balobi ke non azalaki nde na makambo ya motema maladi ya motema yango maladi azalaka nango atambolaka nango place nyonso maladi ya motema yango esalaki ke non akweyaki bongo akufaki pe bongo parce que tomona deja bato ebele bazalaka babelaka bamitema wana mingi baliwana bango ekendaka kaka na système moko ya mabe makasi. Donc wana eza ba version oyo bapesi biso version ya suka oyo kutu ezokamwisanga bato balobi ke non ndenge eza boye camarade na ye nde mutu alekisi ye camarade na ye penza pire camarade na ye mutu alekisi ye alekisaki ye na jour a feti bandeko na ngai ya suka ya kosekisa kutu eza ke non bato mosusu balobi ke non parce que abando bina nzembo abando kota na nzembo ya papa Wemba nzembo oyo esalaki ke papa Wemba akufaki na nini na podium yango esali ke non ye peka na nzembo wana akufi nango me bandeko na ngai na video eza parce que nakataki banzembo me na video nyonso nalandaki yango ezalaki nzembo ya frère na biso Mbuta nzembo alibala nde nzembo abando kota nango ezalaki nzembo ya papa Wemba te wana ezaka bato bazolobaka bino moko boyebi ka ba version ndenge kendaka ba version ndenge etambolaka bandeko na nga oyo nde ba version nyonso bato bapesaka yango nasengaka toujours na ba fan nasengaka toujours na ba abonné ya Étoile Nines TV toyebi ke na chaîne na biso tozalaka na ba pasteur tozalaka na ba sala nzambe tozalaka na bato oyo bayebi liloba nzambe yango toye kosenga na bino mwa ba commentaire na bino ekosunga ebele ya bato bosala mwa commentaire na bino mwa conseil na bino bokoki kopesa jeunesse ya lelo kandenge ezalaka surtout na makambo neti ya bongo na sujet neti ya bongo conseil nini en tant que basala nzambe bokoki kopesa na jeunesse ya lelo na système moko ya bien. Étoile Nines TV azosala pe analyse na makambo o nyonso touti koloba awa tosalela ngo analyse na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. La famille bandeko nanga ka ndenge ezalaka bandeko nanga ka ndenge kotaka avant na kota na analyse nanga na kolingana nu na pesa bambote na pesa bambote na moi quelques personnes bambote nanga ya liboso na pesi yango na yemoko Linda Bukulu ya balinda depuis Sénégal balobi janvier ezaka ya yo yo kaka fetaka dondaka na système moko ya kitoko bambote nanga na yemoko madame Judith Diampovisa depuis France na pesio bambote bisika nyonso zolandaka Étoile Nines TV na pesi bambote nanga na madame Sidonia Siala madame Sidonia Siala depuis quelque part na pesio bambote ndeko nanga ya mwasi na système moko ya kitoko 2024 yango oyo makambo asikezo kuta bambote nanga na tonton héritier Yola na pesio bambote nanga na JR Nzwatu depuis Italie balobi mobala pembe mobala mbinga mobala mbongo yalla takana ye na système moko ya kitoko bambote nanga na mama Tina depuis France bambote nanga na mama Myriam depuis Belgique bambote nanga na mama Joséphine qui est mama pasteur la femme du pasteur depuis Hollande na pesi bino bambote na système moko ya bien na pesi bambote na balandi nyonso ya Étoile Nines TV ba o nyonso balandaka nga bambote na yo moko madame Bijou depuis quelque part yo ezalaka mafinga na mafinga présence na yo ezalaka mafinga na pesi yo bambote na kombo na Yesu na système moko ya kitoko mingi makasi bandeko nanga tozongela sikoyo makambo na biso kandenge kendaka bandeko makambo yo eya koteya biso liwa ya ndeko na biso ya mobali eya penza koteya biso parce que ebele ya bato totambolaka na biso na ignorance ebele ya bato totambolaka na biso ka tikanga na tambola vie ya lelo eza vie ya koyeba nzambe vie ya lelo eza vie ya kotambola elongo na nzambe eza vie te ke no to vivre na ba distraction moko boye songolo pakata te
vi ya lelo eza vi oyo totiaka makanisi na biso esika moko. Tango ozolamukaka na tongo sambelaka, remerciaka Nzambe pona souffle de vie, recommandé pe journée na yo na maboko ya Nzambe, parce que tango tokendaka tokutanaka na makambo ebele penza makasi. Mais soki oza mwana Nzambe yebaka ke non Nzambe ako épargner yo na makambo ebele. Ata soki banguna baye ndenge nini Nzambe akobomba yo, parce que na tongo déjà avant okende musala, avant okende wapi opriaka otiaka Nzambe liboso. Ya mibale, chers compatriotes, bandeko nanga, ebele ya batu na communauté na biso toza batu moko, soki tozui mbongo, premièrement izalaka kolata. Totiaka kolata liboso. Ya mibale nde totiaka kolia, ya misato nde totiaka place tovandaka obongisa. Mais tomonaka déjà na mundele. Mundele ayebike nazozwa bambongo, nga muntu nazokendo travailler, nga muntu nazokenda kosala. Soki nazwi mbongo nanga, premièrement il faut nazwa nanu soin ya nzoto nanga. Bazwaka soin ya nzoto na ye na ndenge nini eza teke no kota na dusho kendo sukola te. Premièrement, tomonaka mindele chaque mois. Eza teke azobela, aza na ye bien makambo nyonso zokende bien, mais au moins chaque mois aokendaka hôpital. Hôpital wana basalaka ye ba examen, ba ayeba soki biloko nyonso na nzoto na ye eza bien, soki makambo nyonso ezotambola bien. Et puis dede tomonaka mindele bandeko nanga, mundele ata soki mati ata soki kiti azalaka na jour na ye, soki 2 jours soki jour kaka moko ayebike jour o nanga moko na obando salaka ba exercice ya ba 30 minutes. Mosusu osala exercice na ndako. Mosusu batu mosusu omona aotambola na distance mulai pour 30 minutes, voire même 1 heure du temps. Azotambola. Wana nyonso tu ezaka nini, c'est une façon ya kozwa soin ya nzoto na ye. Parce que batu o basalaka ba exercice, bandeko nanga, batu wana la plupart ya batu wana yango bomonaka mindele bakendaka ti 100 ans de pouvoir aza na ye. Mais biso batu mwindu, cas sont les rares. Tomonaka soki omoni bandeko nanga mwindo, mutu mwindo 75 ans déjà aza ya kokende makasi kutu ata kotambola izalaka mwa pasi. Omona azokoka na ye ata kotambola te. Mais babindele 75 ans omona mutu azotambola na ye azosala pe makambo na ye très bien. Mosusu omona soki akomi na ba 93 ans, il y a de ces personnes jusqu'à netinga na mona koko moko 97 ans bandeko na ngai, 97 ans de koko wana avanda kisiko kotambola ezalaki lisusu te. Mais déjà 95 ans azotambola, 96 ans abando tambola. Mais na communauté na biso babantu biso bato mwindu jamais 75 ans déjà omona mama si akenda 67 ans kutu koloba te. Wana nyonso eza pona nini? Tomesana na biso ba exercice te, tomesana na biso kolia. Tomesana na biso kolia to chekaka te ke no nalia nini, nalia biso soki eza musuni, soki eza fête il faut misuni. Il y a même de ces personnes bandeko nanga baliaka misuni oyo du 1er jusqu'au 30. Aoliaka misuni. Bandeko. Ka ndenge ezalaka, soki ozoliaka yebaka ndenge nini ya kosangisaka biloko melanjaka. Lundi bolie soki musuni, mardi olie soki Thompson, lobi kuno olie ndakala, lobi kuno olie tilapia, lobi kuno olie soki makayabu, lobi kuno bomona ke santé na yo pe ebando tambola kitoko. Mais soki ozalaka mutu chaque semaine misuni, ozomi boma yo moko. Na liwa ya ndeko na biso oyo, bien ke ba dur ezalaki ebele, mais soki totali bien. Mosusu peut-être azalaki na ba tension. Mosusu azalaki na problème à sukali. Mosusu kandenge batu baolo bazalaki na problème à motema, peut-être azalaki na ba maladie ebele na nzoto ye moko kutu ayebaki te. Mais ye kosalaka ke non jour wana ba maladie wana esimbaki na ngote. Elobi non nzoto oyo faut yekendo pema sikoyo parce que tokokoka lisusu te. Yango esalaki ke non peut-être aye kokufa. Bandeko nanga tozwaka soin ya banzoto na biso. Tozwaka soin ya banzoto na biso. Parce que soki ozozwa soin ya nzoto na yo etalika yo moko.
etali yo moko na eka ko sensibiliser bino na eko la musape bino soki osala ka exercice na ndaku te soki yo na mutu na yo exercice oyebaka te ke mutu normal il faut asala ka exercice banda lelo ndeko na ngai ya mwasi banda lelo ndeko na ngai ya mobali yeba ke il faut na bando tambola kata 30 minutes il faut na banda ko tambola kata 1 heure du temps na semaine na otambola ka donc na mwa mobimba na otambola kananga ata 4 à 5 fois ekosala kitoko mingi eza pona bien ya nzoto na yo ekosunga yo ata soki omona ngo lelo te mais à la longue ekosunga yo na système moko ya kitoko bandeko nanga kandeke tosalaka ba partage na biso tokomi na biso na suka bosalela biso pe ba mwa conseil na bino na ba commentaire numéro na biso yango wana affiché soki omoni ki okoki kobenga pona opesa mwa toli na système moko ya bia bandeko nanga tango bobengaka en ce qui concerne ba émission ezala te ke ba vie privée bolinga boyeba ezalaka bien te wana toloba kaka parce que ezala bandeko mosusu bakomi kosala bongo eza lisusu bien te ata moke te donc na système moko ya kitoko nakomi na nga na suka bo permettre nga na yebisa bino bye avant na kende est-ce que aussi au partager parce que nga na déjà na partager na Facebook na partager na WhatsApp na partager na ba ami nanga yo pesalela étoiline ka bongo e ko sunga chaîne na biso surtout e kende nango liboso bandeko nanga bye bye et à la prochaine.